moto ezate ko fanda ndako moko na yebi question moto alobaki yango tunele eza héritier alega na TV alobiki ya fanda epa wera ya yebi wera koleka biso héritier ayebi wera te pourquoi tango aye wana déjà fanda epa wera te abandana ko fanda epa ya Céléo moto héberger Ndenge tout à l'heure autant qui combo héritier. Est-ce que héritier a créé vraiment trop depuis KKI? Fidèles de cette belle voiture d'ambiance aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir l'un des fils de Wera Ngiama Makanda et toujours avec moi votre servante, la bellissima de la presse congolaise. Fidèles téléspectateurs de cette émission Cocktail Acoustique, nous sommes toujours avec Aubin et Omera, guitare acoustique. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer les noms de ces messieurs pour qu'il est compliqué. Et puis pour répondre, on l'appelle Papicho. Il est sur ces plateaux à qui j'ai dit bonjour Papicho. Oui, bonjour baby. Et c'est qui c'est Non, il a comme bon. Voilà. Alors, avec lui, nous allons passer un bon moment. Et Bozala vraiment branché. N'engezala toujours na Katsa Cocktail Acoustique de Nengenaïb Sarabino. Vous êtes déjà à bord de cette belle voiture d'ambiance. Aujourd'hui, nous allons conduire le monsieur, la personne de Sankara, de Kuta, autrement dit Papicho pour les habitants de Bandalungwa. Bon, on y a sonné, bazana na bengi Papicho bagangi na nenga mukete. Sankara de Kuta na Katsa Cocktail Acoustique. Constater, ça a eu plaisir, en fait, au bercer, ma quantité de place, au bercer à travers la musique. Merci beaucoup. Mais entre-temps, on a d'abord remercié l'artiste musicien Nyonso Oyo, ça là qui plaisir na ba maman. Voilà pourquoi les loba bibi bika pinga ozola tali putate. Donc pour la maman comprendra, pour la maman Afrique, la maman RDC beaucoup plus que fêter moi de la femme, mais à la beaucoup faut moi et les mois pour voilà pourquoi aujourd'hui la bellissima en pagne et ça les plaisir na ba maman nyonso. Voilà pourquoi on a képe ko souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde entier, les femmes respectables, hein, les femmes respectueuses. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, nous sommes donc de retour. Comprenez, la technique a ses caprices. Et merci beaucoup, Benj Louyele, pardon, et puis Digital Ngoyi. Merci beaucoup, Dodo. Et tout à l'heure, Nando Lobatoro Sala, invité dans un plaisir. À mon quand même des Cocktail Acoustique et c'est pas ça. Dans le Cocktail Acoustique et c'est pas ça beaucoup plus. Nando Lobatoro tout à l'heure qui est au bercé, invité dans un Yalelo, qui est donc la personne de Sankara de Kuta. Boyeba, Nyonso, ba question Nyonso Botindi, équipe ya Cocktail Acoustique et travaille qui le lobo kango tout à l'heure te proposé Sankara de Kuta, mais entre-temps to bercé na nzembo oyo ya n'a changé. Cette fois-ci assistant social. Yeah. Ngai ndendo iya ya moya mama ngai nde lobo kwa mobali ya mama silisa kela siyo zwata mitasona mandaka zwa pete monene na kompani ya leta zwa pete monene atana l'armée ba famille bakoya lokola kaka nde défilé baninga kelase baninga bokola bakoya nde lisalisi salisa pesa nde pesa mochindo nini nasala me nakoki te tika na nzembata na nzembo wetikala seko mama ekomelinga nde ngambo kozanga nde mama noki te bakopesa yo nde kombo maboko makasi fere ya mpamba yazala nini eloko te na monoko kaka se maloba na mitali mpe natuni na nzambe ngai mpate na yo mpo nini na nyokwama ponini na nyokwama
Didon Mama Kiridia Kwe Mokolo kokelela komona nde makambo Bolumbu ya koba Bolumbu ya mokomboso Baye bayaka ebele pana yo lokola ANP Agence nationale pour l'emploi Baoyo nyonso bayaka epana yo lokola yo zala assistance sociale Mokolo zanyi moto te aya Allo artiste photo occupé Allo bibiche ile ya réunion Yosimi moto yoko minde kokanisa Baye nasalisa bapesi ngai nde mokongo Mokili nzoka nde makambo. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà à bord de cette belle voiture d'ambiance cocktail acoustique Sankara d'écoute Oyo qui vient à Yoredi à Missi. Nakati ya cocktail acoustique ezalaka moi boye. Esali moi zuwa to sentir pena ke mkunga. Te mais Redi à Missi aza quand même star en mboka. Oyo déjà nazo profiter. Na expliqué featuring ya Yena Werason ba sali déjà na kati ya 7 jours de la semaine. Bo yo ka Yena Werande ba yembi eza na ninga chabwa la raté. Mais na ndenge penza ke non Redi à Missi c'est un grand et puis vient na to rané na poto état que français. Donc on a moni déjà banzembo en tout cas félicitations. Na Redi à Missi oyo azape na featuring na Werason et puis bato bazo interprétant en tout cas félicitations. Na bi que même inoli tambo tango royoka bango na bi ga ozana ida bien Adolphe Mouté Bachila Mouina. Merci. Et Sankara d'écoute na cocktail acoustique te remettra toujours deux cartes oyo. Ouais. Na kati ya deux cartes wana ne pas question na yo ya minene et bon mami. Derrière ba carte wana. Yo mona ngote yo bando ponara à couleur o la kisinga ngai a poser aux questions. Toko banda na couleur ni. Noir. Eh, Sankara d'écoute. Au bagne couleur T. Noir. Bandina noir. Hein? Alors, Sankara d'écoute à Toko Sepela, vraiment, au répondre à ma téléspectateur, on y a ce qui aux après, il y a qu'au répondre à ma question, il y a la carte soit ami balai pour qu'il y ait un banda, pour ça le problème. Prêt pour la révolution, Sali. Voilà, fidèles téléspectateurs de cette émission, nous sommes avec Sankara d'écoute. Sankara d'écoute, à question, non, il y a Liboso, il y a carte noire. Sankara d'écoute. Vrai ou faux, oyebi, ngiya mamakanda we ransante. Yona yankimpui. Vrai ou faux, oyebi, ngiya mamakanda we ransante. Ils ont déjà faux. Faux parce que we rasol wa la forêt, so na ngana expliquer batu. Ngana za massa ya leki ba we rasuka ginkoi. Et on a wenga ensemble. Et puis en étant dans moi na banda biso za gi. Sankara d'écoute. On a posé question dans vrai ou faux. Oyebi ngia mama kanda we ransante. Faux. Est-ce que et ça pour nani? Ouais, faux pourquoi parce que Sankara d'écoute en étant moi na bandal, né grandi na bandal sika wenge banda. Donc tout ça batu oyo so na fandi na veni na biso na balari. Tant wenge zo beta na moto kota komi na bandal. Donc batu bazo déranger biso ke pongino e kata nezaki wenga ensemble tout terrain 4x4. Donc cela veut dire sope pongi katani oke sauter mirti okoti na wenge na concert tout ça erwa ba beta ba moto na moto ba Olympia et puis to bo santé tant bazo ta ba poto salon Lacoste tozo landa déjà partout et puis déjà à l'époque na yiki mwana ba wera suka ginko yazo yibela ngu biloko defa po ya wana chinois na yagite wana yiki bino mone pantalon ngiringiri chemise à rond-point ngaba au moins bina chapeau et outil mususu kitokimosi donc cela veut dire bazo defilanga à l'époque donc tous aki déjà na contact nangia mama kanda we ransom na contact na sens que okoma la pe we mais bano vanda pa na été te we rota la pe gia ki wapi ake pas Sankara donc à l'époque date ebana dans le contexte on a peut-être nga poser les questions en lobake Sankara d'écoute oyebi ngia mama kanda we ransom c'est-à-dire beaucoup plus bateau balobaka ah tenga na yebi mutu wana bien pourquoi parce que na vanda na enda kumoko ovanda na ngia mama kanda we ransom nda kumoko te koyeba mutu ezate ko fanda nda kumoko na yebi question mutu alobaki yango tunele eza héritier alega na TV alobiki ya fanda epa wera ya yebi wera kolega biso
mais na oyebisa yeke oya vanda na ngema makano et alors yo soto bito tout na Sankara de Kuta betela biso na mukeli solo Adolphe yo vanda na Adolphe Dominguez selon ba dire yango siko loko eza question bato ba comprendre bibi s'il vous plaît donc on a expliqué déjà héritier a ebi raté pourquoi parce que tant to sale intervention rapide j'espère to ya na mensonge te na histoire to sale intervention rapide yoka kolela yabana Héritier Embate azalaki te à l'époque na ebité mso que classe deuxième album solo la bien 3e toke malembe deuxième album solo la bien azala pété troisième album Kibwisa Pimpa azala pété quatrième album de à laquelle lele esika Eliot Mondobe wera son alobi apesa bango nzembo bayembaka na fere donc cela veut dire que tango ye wana déjà fanda ipe pa wera te abandana ko fanda pa ya Seleo c'est le homme hébergé qui est et puis tobo santé destination na provenance na uta et pas ya président JB Mpiana era ba parcours si on a beté la bino wana déjà ngala kenda ba poto na yaka ya zalaiti donc cela veut dire que koyeba wera en tout cas ebi wera te et puis abi histoire a wengete parce que wenga ensemble des gens dans tanga na la science mais to on dimele ka muké dans le sens il y a vanda na ngema mama yana beté lio abanda ofande pas wera mba motafande pas seleo et puis tant miso to ke ba poto déjà l'époque to za na wera ya zalaiti tanga na zaki master ya leki ya wera suka ya zaki te donc cela veut dire aibi histoire a wengete ponanga abeta plutôt msusu ndenga da okende classe ou bien tango aye parce que ngam na yambaki na poto passons à la deuxième carte ouais na yambaki na poto en tout cas la question on a passons à la deuxième carte c'est faux c'est faux mais aibi wera te passons à la deuxième carte quelle couleur orange renaissance Renaissance. Malgré que l'équipe est décevante, l'équipe est à Paris. Il y a Paris, dans les lits, il y a un problème. Sankara de Kuta fonctionne dans le groupe Wenge Musique à Maison Mère et Zalakanini. Porte-parole, domestique ou manager? Ouais, merci, une bonne question. Déjà, on a expliqué que premier poteau 99, 99. Toke Bercy, Sankara de Kunta, bateau nyonso baiki na Bercy baiki na zaki danser. On va reprendre na domestique. Dans la zap na poste. Manager. On a expliqué ce koyo, ba rôle nanga. Donc cela veut dire na kenda premier concert na Bercy 99 to sa 2000. Na bina na Bercy na contribuer na sala pe na chorégraphie. Ça c'est le passé, votre fonction actuelle. On a appelé le suko, danser. On a ma fonction belé. Après, on a tangi oza ko se retrouver TV. Non, manager. Nalingaki on est la TV. Nalingaki ce qu'on a expliqué au Kamuki. OK, vas-y. Pour comprendre que na Bercy na bini na Zénith, na bini na Charlotte, na bini na Cirque Royal donc batu ba benga danser. Après, tant on a bandi ko lega na TV, école de Sankara que lelo ba Sankara, au moins na Sankara PDG plus Mwabilu. Sankara même sur opposition, Sankara ya majorité. Donc on appelle ça emploi. Les loba doit banda ko loba boye zangai Sankara donc mutu mso espoir ne ato tangite il faut manifester courage ta ba Sankara lelo bazwa vidéo nazwa référence à part wana ozo sentir que Sankara de Kuta na sala disque on a yemba grand prêtre bololé lelo so bana poto ba komo luuta poto ba ya kotonga c'est grâce à moi donc et pas son ima musique oyo c'était que Sankara zana non c'est un artiste on a signé un contrat boye karana Blaise Élément na yama sana azo tanga cours à pilotage. Et puis, sur internet, un journaliste congolais qui a interviewé Zidane. Donc cela veut dire que Moussous, ane mutapoto aibine manga musique tabi que Sankara de Kuta journaliste à Congo. Wa lobisa Zidane Lingala. Mais ça c'est normal parce que na poto arrive à que vous la multi service. Donc cela veut dire que Sankara pour la question wana naza les domestiques riches muto lelo na leki tous les porte-parole na mbongo. Naza muto leo na minito na banda na kenda ka poto koleka tous les jeunes talents na ba leader. Donc leo na minito naza muto na chassa chômage que batu na vie ato tangité au moins bela que téléphone a manifester courage. Pas biso ta na ida autant. Fonction ya Sankara de Kuta. Les amis ça dépend. Fonction na. Porte-parole, chef de porte-parole. Naza chef a pas porte-parole, te naza artiste, naza leader, naza les domestiques riches. Naza danseur et puis naza porte-parole boss oyo leo na minute oyo na osala ONG ba porte-parole nyonso ba mata ni kombi ni 207 na aider bango parce que lelo na nenga mabete
to ça l'émission ba te bele ba émission bibi mais so bimi libando mona ke jipo ezawana rien à voir dans tambo na lupango so fare panzana lo ba to le koi so de chablé koi lo la na minute yo ndaku toilette bukani. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Sankara Dekuta, comprenez, vous connaissez bien Sankara et les autres ont aussi le plaisir na kati ya cocktail acoustique, voilà, tozo kende et Sankara nanga ko pona li sous toi nous on a la carte on a GDG donc se reponi cette fois-ci noir. OK. Sankara Dekuta, place il y a Rankine na kati ya musique congolaise. Rankine. Musique congolaise. Rankine est en place nini na kati ya musique congolaise. Bon, Rankine ezo tadana ki mutema mabe oyo bate belé so landi bango bien au mona ke et alors un exemple ba wera son ils ont rien à prouver na musique congolaise. Makamba wera basala ba mission les lois sikaso ba yem so ba tika la po sala ngote mais balingo ndimati. Donc nde to ka yem so ba pola mais ba ndimati. Donc un congolais déjà va jaloux ya congolais. Donc cela veut dire bibi neti yo moko pe déjà parce que tu apprends pe que artiste musicien belé ba de part na bango ezala qui peut causer par Sankara Dekuta na tira la ko jamais ozala kozala ba benga oni kozala cause ya départ babatu. Donc cela veut dire que musicien tanga longwa déjà za ambition na ye. Donc musicien nyoso ndo mona musicien tout rêve ne za que un jour comme leader na ba au succès zali na ba au succès za te rêve na banga ngwana siko soka linga longwa ayaka na babanka muka oluka emsutanga na yaki kakola tala yenga mabe yango na longwe nanga mutu musupo mona si basa pena misike za monde moko tika la comprendre ngoti. Donc ngana koza la jamais cause ya ba départ ba mission ngana linga tous les missions za la bien parce que wera za les seuls missions par papa Luambo Makiadi obi misi bane belé na musique congolaise ndeka olobi que non linga ba musicien ba za la bien ndeko lingila ba musicien bazala bien. Est-ce que de part il y a artiste musicien et coquin comme il s'appelle Sankara Dekuta bilobela en tout cas de part il y a ba musicien comme Sankara bilobela te mais ngai na yaka na rappel tango ko marasiko que musicien bandi ko ignorer kota uta parce que biso tout on va les passer na biso so mutadon di mesu les passer te akomi que non ngai we raté mutasalanga we ra formateur te ou bandi ba n'importe quoi à ce moment là Sankara Dekuta est à l'arme. Soko simbi jeep jamais l'arme et là ata mukolo na ngala la koka twilo do Sankara Dekuta soko simbi Sankara Dekuta na ye na ko rappeler ndongo ya kana lipapa ndongo mela supa Thompson ndongo meolia soso ofibi na makola misapina ya maboko na ya makolo. Donc voilà ça va rappel parce que premier passeport premier poto c'est wera Kalate tozo kende déjà na moi sous émission na biso parce que yomoko yebi avec désagrément salamaki tant etikali li sous mingité mais avant to kende na moi sous ka na habité Sankara Dekuta ndenge tout à l'heure autant qui combo héritier est-ce que héritier a créé vraiment trop depuis qu'accueilli ça constat trop etikali vraiment la maison mère depuis que héritier accueilli trop etikala ozalate na ba musicien exact parce que biso les marqués kenda les marquis bazara comme mon père dans moi mingi mais muto vraiment atiki moi so ça li constat nazo sikoyo na peso ni babe mon réponse donc cela veut dire les marqués kenda ensemble mais tant roi David ayaki fomola mufinu ko bakoko bala muka nani wana les marqués kufa siko banda ko tanga siko ba départ o wera zwa na wenge musika maison meke wera zaka wera donc ya batukuta minene do héritier si on a comparé batamine na balongwa lukuta mabete a comparé na bato balongwa na romoni lokwa mwanzinzi hein azamu qui est trop donc trop égaux à la tête et puis là on a minute yo biso trop égaux à la tête et puis là ça la biso ko bien parce que tango ya kenda ba kuluna pe kenda ba portable bunga ka suste ozomona kena la sambo ko cha portable wana sala ta 20 jours. Donc en tout cas le kuta mabete na senga ka kana pesa ka si ndenge yozo lobela we Sankara Dekuta ceux qui peut-être 7 jours de la semaine pe esimbite biso wera na niveau te ke loko esimbate omoni na nenga mabete ba jeune talé belé ba to tanga ba kombo mona ke ba disque esimbite donc quelque part faut ba luka mso ba pasteur ba prier les bango mais problème est que lelo na musique à Congo so disque no artiste esimbite ba bengo de mauvais départ c'est fini to de Dieu nzembo juste un peu d'amour. Merci beaucoup. Osela te tongo etala po yo linganga bongo etuni makolo soki akoya boko yango ekota na yo koumela
Est-ce que ezali rendez-vous manqué oyo o mawa o Narcisse Konde tangwa bomona si aleka boni yo badute na ngai Miss Love mosika na ngate akatota na libanda malisolo na litoyo loboko nanga na lipeka nanga mabenga biso ata bakiliba. Je vais juste vous faire plaisir d'écoute un peu plus on a que moi na cocktail acoustique donc gâteau qui sabine moi na ba époque wana et ça la bien et to commis vraiment na suka ya émission ya lelo déjà et na évité si peut-être pour lancer message na battre sur zone. En tout cas nazo féliciter Sarah Solo et puis ouais raso droit de la forêt 7 jours de la semaine déjà na minute déjà ils ont préparé kitoko bon mon musique congolaise agi malade. Sarah Solo actuellement espoir il y a wenge musique quand même. En tout cas espoir à Congo parce que à part Taz Bolingo na Michael à moi na moi si et na soliste à moi na moi si Michael Jackson moi na moi ça beta kitarti donc na nenga parité ouais rason félicitations to beta qui journée de la femme plein à craquer basi bazole la bayambi wera babi mais pourquoi ça gabo na ba mise ba longwa kalozo mona ke bazone nous na liboso wera oh wera donc na so pesa ba mote na Dolph Muteba Chilamwina le Bogar et puis Mbete Boutros na pesa ba mote na Angola Mbutamania Mandela Mukonda Papi Messi le PDG Kito Panda Chala et puis la patronne Amadongo Lela to bosanité son éminence maître Kazi et puis Francis Vemba le millionnaire na bosanité Peri Kapalai et puis PDG plus Mwabilu Basanya Wera Banzungu Wera puis Fernando Finda honorable Serge Amouri. Merci beaucoup ya Wilieto Sankara de Kouta au bain un mot vite. Ouais déjà le plaisir a été pour nous donc déjà bon week-end à toute la famille Biangani, Richard Biangani, Jerry Biangani qui est actuellement à l'extérieur du pays. Et joyeux anniversaire. Ah merci Bibi Kapinga, merci Cocktail Acoustique. Excellence Pascal Lembo, je ne saurais pas oublier ce grand papa. Nabo c'est pété Salon Mézère na Kitambo, Narcisse Konde. Bah nous sommes Kitambo, bah na Bandal donc un mot pour aujourd'hui parce qu'il y a un autre qui est des annoncés. Pour faire un peu de jeune promoteur Tati de Boa, John Mille Tumbas, Sadok Chibi, Roissol Fulu. Alors, moi j'ai dit merci beaucoup à Sankara d'écoute. On est disposé qui t'en a aidé pour quelques minutes. Il y a un cocktail acoustique. Et puis, merci à Benj Louis, l'élément réalisateur. Et puis, derrière la caméra, Linda qui bouge. Et puis, Yannick Bila, mon papa, na Elena. Florian Kyodo, qui on a pour l'assistance et la réalisation. Et puis, merci de l'autre côté, na États-Unis, vraiment, dans Motomoro bien. Il y a Bengarae, Ferro, Sankiambi, Nevoué. Moi na maman Rosa il y a eu un wana vie en Allemagne vraiment viemable motema ya maman Tumba et puis na Canada TTB Thierry Bombolo. Merci à vous tous fidèles téléspectateurs, pourquoi pas à Nino Mavwemba azalaka toujours pembeni ya Motomoro Boebino Boyebi. Merci à vous tous fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique. Quant à moi la bellissime de la presse, je vous fais bisous et je vous dis bye et Big Mac à toi, Omo Forti c'est Ligia le Big Manager à suivre. Je vous laisse avec cette chanson. Baninga bakeneki mobembo bazoni yayo mobembo kei mota kokoko Kevin andako akoma kotungisanga Denis Ngonzo Mama pourquoi Koko azongi te Mama pourquoi Koko azongi te Madimbango O malu box Achille Eya no nini na pesa